avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand qui quittez les groupes armés, je vais le dire. Voilà, bienvenue mesdames et messieurs na rendez-vous Yaba Patriote Masolona député le 14 novembre 2025. Bonjour, bonsoir, yango ko dépendre na herbe ko zali bako ya kolanda biso na nzela ya émission Masolona député. Masolona député toko sola nini? Mbongo ya ba sinistré ya mois d'avril o bazali kolala liboso ya palais du peuple. Ekei wapi? Ministre provincial ya santé à la barre. Masolo. Masolona député, Tokolobela Mbulo enoki pendant 2 jours na ville ya Kinshasa, capitale congolaise eza ya kotoboka. Masolo. Masolona député, nini ezali à la base ya ba tracasserie ya ba wewa awa na kati ya ville province ya Kinshasa. Masolo. Masolona député, ba refoulé ba congolais na Belgique. Nous allons en parler tout à l'heure, na numéro ya sika ya Masolona député. Masolona député, est-ce que espoir ezali vraiment que République démocratique du Congo et kokota na développement? Voilà quelques points autour développer l'élo na honorable Nicolas Ouemankoy. On a essayé déjà Mbote. Mbote na yo honorable Nicolas. Mbote ndeko Martin. Bonne santé. Njamba za ko batela biso kimia ezali. Ok. Honorable na cadre ya barrage mondial 2026, ba Léopard na biso la République démocratique du Congo, ba réussi ça qui ko renverser ba lions indotables ya Cameroun na éviter soko s'intéressaka na football, mais motu na ngeza koyeba esala ka ndenge nini komona lelo ba jeune congolais ko tombola football européen au lieu ya bisomoko et surtout ceux qui basent na kati ya ba championnat na bango ba terrasse nyonso ezalaka pleine et ba activité nyonso ba stopaka na ba terrasse ba discussion ba msusu ba kendaka plus loin même na bitumba ceux qui neti baza comme au côté na bateau bazokumisa au fait et ça la ndenge nini ko mona bango ko tombola beaucoup plus et football européen. Merci beaucoup Martin. Principalement na landela kamingi makambo ya ba machite et lokole ezali koleka na mboka to na mokili soki olobi ozali ko ignorer yango osaki ozali moto ya lokuta. Ce que nous devons faire c'est d'améliorer chez nous. Soki ata batebele bakendaka poto bakende ko se soigner, soki balingaka kotala bayeleka libanda, c'est parce que mbala mingi makambo ya malamu ezali epana bisote. Na pesa ndakisa biso moko pe moko to changer pe mentalité to utaki kotala na télévision biso moko bato oyo bayebi te baje ya foot eza loisir mais okomona bino bopoli kopolango okoperdre maman te okoperdre papa te okoperdre mbongo na yo te. Mais les gens se décident ya kobebisa bakit oyo nyonso bakozi batia na stade po stade ezaka ka foot stade wana ekoza la évangélisation ekosalama concert pe ekoki kosalama biso to bimisi mbongo ya ko contribuer pete ça de salama yo lokolo CPIT obuki biloko nyonso ezali koleka nyonso tokoki kosenga na bayi oyo ba zaliko kamba mboka na secteur wana baye ba kotia ba congolais na ba place na bango oyebi mbala mingi soko moni bato ba vandi 1 heure 2 heures bazali ko sala eloko moko cette activité mususu ezate muto yaza vraiment occupé il ne peut jamais babiso boye na koki ko sala ta une année peut-être na tata ka télévision te. La télévision, ce n'est pas parce que n'a boy côté la télévision, mais des fois, on vendait à 5 minutes, au tamboli, au à 5 minutes, et ainsi de suite, pour tous les alliés côté le kakabongo. Et donc, il faut occuper jeunesse nabiso, na ba misala ya malonga,
toyeba omoni batonga ki ba stade de Belé awa non n'était pas nangalem. Il y a un stade municipal, il y a Delvaux oyo lelo nazali koluka nana geraka yango mbleta pesa mbongo efungwama te eloko esila. C'est une perte. Wana wapi? Nambiza Delvaux wana na terre à Delvaux. Okay. Il y a un ministère des awana batonga na ba condition bien. Mais efungwama kate. Okay. Ça fait plus de 10 ans. Et donc Plus de 10 ans efungwama kate. Wow. Au moins tango matata ponyo yaki asaki ba stade asali moko na barumbu ba stade municipaux et salama ebele mais ils n'ont jamais été exploités. Yango nazali koluka kutu nani ala responsable yelo kuana po ete ba fungula to tie la jeunesse. Mais boza bato mauvaise foi. Activité ya loisir. Soki totali tango lobi ke photo kipe ya biso. Tango to match au totali ya ba Léopard. Stade au to mona ki wana ba beti na Maroc na Rabat. Stade wana batongi on a espace à 7 mois seulement. Mais tala stade kitoko. Et puis batongi moko te batongi misato. Mais quand vous dites que photo kipe pe o ya biso toko kipe yango nini mabe bandi na ba autorité mwana mboka Didier Boudimbu kamata ebele ya mbongo kende kopesa na ba équipe mususu ya ba Europe kuna alors que ici toza na ba problème ebele ole to sécurité ba championnat to mettre pe ba athlète na biso na ba condition ya malamu poto mona ngo chaque fois que tozara na moi ba compétition balelaka toujours au gouvernement occupé biso te au gouvernement sundoli biso mabe bandi pe pa ba to ba ko diriger. Je pense que la comparaison, Israël a raison. Oyebi mbula ya suka Maroc ekota na guerre. Mbula suka bakota na guerre. Oh bakota na guerre. Peut-être il y a 30 ans passés. Mais biso pendant 30 ans toza na guerre, toza na même contexte été. Ezana bato mususu balonga nzala, bakomi koluka batonga ba stade. Ezana bato mususu balonga nzala, bakomi koluka batonga ba université, batonga ba école spécialisée. Nous, on a assez de difficultés. Maroc ezali ndenge moko. Boza na difficulté mais boko tonga arène à Kinshasa. Biloko eza même pas priorité. Mais de quelle difficulté vous parlez? Comme ici. Toza na guerre mais bozo tonga arène à tilelo ba pesa biso ba date ya ouverture solimba misa to mobimba. Efungwa marate mbongo pe bimi kuna. Nazo mononde oza ko se contredit. Ola kisi biso ete eza nécessité tout ça la bastade na biso. Le kola Maroc a sali stade. To sali arena yo moko bonde ko boya arena o contexte moko te bango ta msuba longi guerre après guerre nde batongi mais ngala biso biso toza na kati ya guerre mais quand même mbongo ezobima. Je pense que bakonzi bazali consciente na nyonso au peuple azali kosenga biso o tozali ba représenter a peuple et loko toyi kosenga bango ete ba s'occuper na jeunesse. Jeunesse eza venir à l'obité. Jeunesse nde ezali réellement poumon ya lelo. Tout renvoie à la jeunesse l'obité, il y a possibilité, il y a occuper jeunesse, naba activité, il y a loisir, ça va sensiblement même diminuer, makamba ya délinquance, il y a kulun na tuzali commune. Les manques à faire peut envoyer quelqu'un, il y a kosa le loko kosa na finalité. Voilà. Voilà, élection Mokola Lobby jeudi 13 novembre la chambre basse ya parlement. Élection moko ya sens unique. Donc on a tous les deux postes, il y avait que ba candidat moko bino action commune pour la République. Bozaki ko soutenir candidature ya mwana mboka Aimé Boji parce que boana kati ya famille politique moko bosala ki même déclaration. Alors honorable Nicolas, ezako sala yo ndenge nini ko mona mwana mboka Aimé Boji sangara kozwa officiellement et bonga wana na Assemblée nationale. Et s'il y a des conseils au koko pesa nini okoki koloba na ye? Aimé Boji sangara honorable azali congolais, azali député, je crois pour la 3e fois, a outi kokamba ministère ya budget, ayi kokoma pe d'abord a bandai kozala conseiller à chef de l'État na présidence. Aye Koko m'a payé député 3 fois. Et puis, Aimé Boji, Aye Koko m'a ministre à budget. Awa Outi Kolongwa ministre, il y a industrie. Donc, Azali Congolais ou Azali la compétence nécessaire pour na kamba mboka. Tozali ko souhaiter ba bon vent, ba bonne chance pour être à kamba mboka. Et l'autre de Sengaye Ezali alinga mboka. Oyebi na kati ya Congo oyo tozangi bato ya mayele te.
mais mbala mingi bato ya mayele baza bato ya mitema mabe. Mitema mabe ezali contre bande côté mais contre mboka na ye. La plupart ya ba congolais balingaka mboka na bango te. Congolais alingaka ye moko abonga mais mboka ye kufa. Soki Congo eza na état oyo ya lelo. Ce n'est pas parce que nous manquons des intellectuels. Ce n'est pas parce que tozali kozanga bato batanga classe ya malamu, mais bato batanga classe ya malamu batiki nini po na Congo. Ndeko Aimé Bosh auti ko gérer ministère ya budget. Tolingi to mona lolenge kani ako réagir parce que ayebi oyele kaka na gouvernement ay maintenant azoluka ayeba lolenge kani ya kokamba assemblée nationale tokotala soki réellement azala à la hauteur ya Pepe Mbosso aza à la hauteur ya Vital Kamerhe. Le plus important est ya ko juger mutulelo te résultat ne ko permettre bisouete tout le baïté. On a fait un bon choix ou on a fait un mauvais choix. Mais pour l'instant, comme Moutou Kivu Kiwana, il est normal pour nous établir équilibre géopolitique. Et c'est que moi, na Kivu, à Kotawana, dans la période de guerre, on évite toujours des frustrations. Et je remercie même Vemboso, Ndenge, Azalaki vraiment na maturité politique. Il y a yeba koboya ko postuler, mais sinon c'était son droit aussi de postuler. Mais pour la candidature indépendante, ils ont mais à mon qui était à s'aligner derrière la vision du chef de l'État, derrière la vision de la majorité, parce que poste à présidence et assemblée nationale, ils ont poste et à majorité. Comme la majorité est organisée à travers l'union sacrée, derrière la plus haute autorité de référence, c'est normal, il y a côté la lignée wana, Action commune pour la République, étant membre, il y a présidium, il y a union sacrée, à travers le capable président national de l'Action commune pour la République, c'était de notre devoir, il y a qu'à soutenir candidature, il y a union sacrée de la nation, Odoïko Seng honorable, beau j'étais Akamba Mboka à se référant à tout moment na makanisi ya commandant suprême. Tozali koboya akoya na piège ya patron na ye Vital Kamerhe ya kozala assez libre ya ko communiquer jusqu'à ce que koya okoma na contradiction na mokozi ya mboka. Soko côté contradiction na mokozi ya mboka. Ya za première institution, yo za deuxième institution et koya okoma ba guerre. Il y a un leadership et kusala malamu. Vous avez parlé des gens intelligents na Katamboka, omituni olobi ke awa na Katamboka, tozangi bato mayele te na kati ya République démocratique du Congo o bakoki ko changer makambo. Honorable Nicolas Wemakoi, est-ce que na kati ya mboka na biso Congo toza pena na batu oyo République ya bota, c'est-à-dire bano yo azui diplôme, azui pe bourse, gouvernement pe se bourse, abimi libanda, aki aye ekoli, abaki simayele. Azongi pe a pour nous servir mboka. En tout cas, on a évité ceux qui baza bakoki ko se manifester. Est-ce que yo yebi ata moko o bakenda ba yekoli na mbongo gouvernement mais bazongi pe ko servir mboka. Toko pe exemple ici batu batanga tamsusu na IBTP. Akeya zongi akompe grand ingénieur na kata mboka na évité so za na quelques exemples ya bon. Bazali Ebele. Bazali. Ebele, ce qu'aujourd'hui je crois même les conseillers spéciaux du chef de l'État et Béran Kolongel à Tanguy na Sorbonne. Je pense, si sauf erreur de ma part, à Tangana Mbongo à l'État, à Zoar Bourse, il y a l'État, il y a Tangana Sorbonne, la première université, il y a Babingango Paris 1. Et donc, le poteau, au Monaka, le Bakawana, ils appellent le poteau, il y a Mbongo, il y a l'État. Il y a un appel à servir Mboka. Ce qui aujourd'hui, professeur Moussousou Kombo ezali kokima na feu tetekabwe bazaki na chambre moko batanga na mbongo ya mboka batebele surtout na période ya Mobutu Mobutu atinda batebele na bourse libanda ya mboka na moni lokola omonaka makambo mama Denise asalaka te makambo mama Denise asalaka je pense que azwaka pe soutien ya mboka ndo monaka avec bana excellence. Oui, c'est une très bonne initiative ndenge bana oya biso bazolongwa awa
bake kotanga libanda soki basisi classe na bango bakozonga awa po bapesa makanisi na bango na oyo bango bamoni. Mais je ne suis pas toujours d'accord que les meilleurs se trouvent ailleurs. Les meilleurs peuvent être trouvés ici. Nakozwa parmi ba meilleurs ya République démocratique du Congo. Ezali Tambwe Poche Charmant. Ezali meilleur produit local. Ok. Tambwe Poche asali ba étude primaire na province. Asali ba étude humanitaire na province. Asali étude humanitaire na université na UPenn. Azali pe camarade na ngai na master na école de criminologie et université de Kinshasa. Okay. Tous biso nyonso inscrit en thèse. Nous allons ko bunda bunda na kokomaka na kimukolo. Mais si vous voyez ce que Tambwe fait, ba produits locaux en fait. tous ba produits locaux, ba vrais produits locaux. OK. Otali makambo Tambwe asali na parlement. Okoki ko citer 5 parlementaires T. Soko za seré ça au citer Tambwe. Parce que Akila Mibeko a contrôlé le gouvernement, a lobé la peuple. Et donc, produit local, paix et coquille kosala. Le plus important de tout ce que nous disons, c'est l'amour de la patrie. Okoki kozala na mayele na ndenge nyoso martim. Okoki kotanga lokola ndeko na biso nanga. Okoki kotanga lokola matata pon. Okoki kotanga lokola Moïse Katumbi. Ce sont des grands intellectuels. Très bien. Mais qu'est-ce qu'il y a de la patrie dedans? Le plus important na bomo ya moto ezali ya kolinga mabele oyo Nzambe apesa yo. Nzambe ayebi pona ni esengeli ozala congolais. Tu peux être illettré mais soko lingi mboka na yo Nzambe linga pambola yo. Na Chine bato pe batanga ba classe ya malonga ya grave ezate bolingo ya mboka eko permettre yo Martin ete ozwa poubelle na yo te okende ko bwaka na terrasse. Bolingo ya mboka eko komema yo ete oteka mboka e pa ba rebelle te. Bolingo ya mboka eko komema yo ete oyiba mbongo na kese ya leta te. Bolingo ya mboka eleki mayele ya classe. Et donc, na baye nyonso batanga, l'État kotangisa bato na ye, po baya kosalela ye, eze eloko ya malamu. Mais eloko eleki malamu koleka, ezali kolinga mboka. Soko olingi mboka. Na yebiso Martin, ata ba lolenge mboka ezali kotambola, oyebi pona nini ba guerre na biso, lelo to gagner, lobi bazui territoire. C'est la traîtrise. Eza boteki mboka oya biso. Oyebi po mutu aye bakolonga bituma na Congo ba utiliser kaka congolais moko ya vrai. Mais pas si pesa à la base mutoki koteka pour passer leki na tuna yo ma pesi quelque chose et puis amoni ki mboka ngo andimi na ye koteka mboka. Est-ce que biso awa nyonso toza ba riche yango toteka ka mboka te oko mona batu nde ba ko kima mboka mabele qui passe leki na tuna yo en 2025 au kaka Belgique a enregistré 2000 demandes d'asile. Ba congolais ba kolongwa non seulement la ba Goma pour na Bukavu baza ba réfugiés mais na étendu mobimba tout le monde veut partir aussi otangi ba nombre ya ba chinois ba côté ya ba ya koluka vie po ya moko ozotanga kaka bato apoto aussi otangi ba nombre ya ba chinois ba côté awa na Lualaba na Kolwezi na Kinshasa aussi otangi ba nombre ya ba libanais ba côté awa po bino bomona ka bato bakendaka bango peut-être bakotaka awa koleka biso. Martin yo nangai, est-ce que toleki connaît nanga mbongo? Toleki bisimu mbongo? Yo leki Kabila mbongo? Martin, oleki Kabila mbongo? Oleki nanga mbongo? Mais pourquoi on choisit de trahir la nation? Toi tu n'as pas choisi ça. C'est parce que yo lingi mboka et loko moko te oyo koki ko échanger yango na bolingo ya mboka. Un vrai patriote a koki kolinga mboka na ye na échange eloko moko te. C'est-à-dire pour linga ngai, il faut nous avons un amour inconditionnel par rapport na mboka oya biso. Eza ne loko moko te tokoki ko échanger par rapport na bolingo oya mboka na biso. Et donc
on peut souffrir partout au monde. To kendakata moi mbala muke na poto. Choko oke na gare de midi na Bruxelles. Okokuta bato balali wana bazo senga mbongo. Bazo na poto non? Soko oke na Château Rouge. Okokuta bato balali wana bazo senga mbongo. Et donc, na États-Unis, au monde kana ba télévision ne baza ko landa bato balanda balala kalibanda. Partout il y a la souffrance. Mais inculquons à nos enfants bolingo ya mboka o ya biso. Soki to lobiete, soki passe ezali, il faut to trahir mboka na biso, mais toi qui to teki mboka yango, to zonga ka na esclavagisme. Ba wazale no bitumba bazobunda. Eza bakoki koloba ete boya to kabola mboka, mais ba lobiete, ils ne peuvent pas concéder mabele ya bakoko na biso à cause ya souffrance. Et donc, n'encourageons pas les gens ya côté kamboka à cause de ya passe mboka na biso de bomengo nzambe apesi biso eloke kokani nango ezalité atape nde bato ya ona monaka bazanga mayele balobaka ete tote kamboka ngo to kabola là siko tote kimboka to kabola po yo kende wapi et donc ce qui bato babunisa kabiso c'est parce que ba monete nous avons ce que le monde n'a pas. Voilà, on va parler dossier à sinistré. Où en sommes-nous avec ces dossiers-là à sinistré? Nayamba qui a semaine passée, au Prometa qui bat tout tellement, Makamambongo et Bima qui pon à sinistré, comment il faut qu'il en a charge. Ministre provincial de la santé à l'Obinga été zandé gouverneur Abinaïb Makamwana Tebo tout na ministre intérieur et Oloba qui n'anga beaucoup bengisa ministre provincial de la santé parce que YNDP comme on est beaucoup plus cité. Est-ce que ça a été fait? Où en sommes-nous avec ces dossiers? Merci beaucoup. Dossier wana et chez moi ike na kati ya province ya Kinshasa et c'est eloko ba congolais singa ba retenir te tango mbula ebeti le 4 et le 5 avril 2025 na kati ya ville ya Kinshasa bato bakufaki ebele na yango état d'urgence sanitaire ezaki décrété commission ad hoc ezaki créé par le gouvernement central Mutakamba qui commission ad hoc wana lokola président ezali mwana mboka Jacquemain Chaban lokola président ville ya Kinshasa esengelaki azala représenté par le gouverneur nde basali o bakoya kusala il s'est fait que ndeko Jacquemain oyo azali président ya commission azali ko estimer te apesa ki ville mbongo pona kopesa ba sinistré la ville doit lui rendre des comptes. Alors, à Komeline de Bumba, où il y a Monique Azar, représentant, il y a ville, il y a Kinshasa. Bumba Lobby, Banda bo gérer Makambo Nabino, Atikala Kosimba sans fronter. Il n'a pas été invité pour percevoir. Mais on lui voyait tout le temps avec les sinistres. Ngaku na ibisa ki wana mona ki ya kende koloba ki akeko résoudre ba problème wana ba pesi ba enveloppe après to surtout ki ye atikala kosimba te mais loko la makambo eleki na kati ya ville ya Kinshasa ata gouvernement central ebimisi mbongo esengeli ba quand même ba informer te tozo kende kosala boye na yango wana bakendeki akendeki mingi ko accompagner ba autorité à gouvernement central. Alors lokola ministre provincial nde azali kokota ba réunion wana ba lobi ete ye mutu azali kozwa ba mbongo pona koya kukabola ba sinistré nde honorable Jared de Panz pona koboya ba congolais ba banda kokoba koloba ete nous protégeons Bumba, nous protégeons le gouvernement provincial. Nde to bengisi ministre ya santé to ya kotuna papa. Ozwa kimbongo boni na gouvernement central. On servi ba sinistré boni. O pesipe bango mbongo boni. Est-ce que tango pe bazu mbongo ba signaki po mbongo ya l'état ba utiliser kango lokola libenga na yote. Ministre ayaki après qui biso biano moi-même je suis intervenu personnellement pour na koyebisa ye ndeko nanga ministre j'aime ta compétence comme ministre mais zonga na lingala yebisa ba honorable député mbongo zwaki boni au remercier fondation Denise Nyakero au remercier ba organisme internationaux ndenge bayaki na aide yango ezalaki nini mbongo sapatu nini ozwaki opesaki na nani
Le col a député Nyos va poser ma question et anonaye et convaincre bisoté. Convaincre bisoté na yango. Honorable député, très chers collègues, j'ai été à féliciter l'honorable Babaka Jared pour avoir permis que nous puissions vivre la vitalité de la démocratie. Je pense que peut-être le vendredi prochain, ça sera le tour du DG de la Raskin qui doit venir ici expliquer pourquoi la ville est sale. Nous faisons confiance à notre bureau. Après la réconciliation, nous estimons que la question sera directement transmise pour que la démocratie trouve vraiment son sens dans ce bureau pour que l'on ne donne pas raison à mon frère Isukama pour traiter cette assemblée d'une caisse d'érosement, que l'assemblée professionnelle de Kinshasa fonctionne réellement. Je remercie également le ministre professionnel de la Santé parce qu'il a d'autres attributions que je n'ai pas encore maîtrisées. Et je lui remercie pour avoir été courageux. Honorable Président, beaucoup ont été appelés, peu se sont présentés, peut-être les seuls à se présenter. Les restes sont restés malades et nous croyons qu'ils ne sont pas encore guéris jusqu'au jour. Honorable Président, je pense que dans cette interpellation, je retiens deux choses. La première des choses, peut-être trois, la gestion de l'argent. Si notre ministre peut nous dire s'il a reçu exactement combien d'argent. S'il peut nous dire, mes frères, mes soeurs, j'ai reçu $1 million. Ça, c'est la première question. S'il peut nous dire, il a reçu combien d'argent. La deuxième question est de savoir, il a reçu cet argent de qui? De qui il a reçu cet argent? J'ai aimé sa sincérité lorsqu'il a remercié sa gratitude, voulais-je dire, lorsqu'il a remercié la fondation Denis Nyakero, lorsqu'il a remercié d'autres organismes privés, publics pour leur accompagnement. Nous voudrions savoir ces organes privés et publics ont donné exactement combien d'argent ou combien de dons. Qu'est-ce qu'ils ont donné exactement? La troisième question est de savoir de cet argent qui a été donné, si c'est l'argent qui a été donné, l'argent est venu de quel compte vers quel autre compte? Si c'est l'argent. Ou bien, si ce n'est pas par banque, ça a été donné par quel mécanisme? C'est par chèque ou Maboko Bank? Si c'est Maboko Bank, est-ce qu'il s'est rassuré que la loi sur les finances publiques a été respectée? Honorable Président, honorable membre du bureau, honorable député très chers collègues, si la question des finances est réglée, je reviens par rapport à la question administrative. Lorsque j'ai rappelé ici que le gouverneur ne dépend pas du FEPEM de l'intérieur, l'interpellateur n'était pas d'accord avec moi. Peut-être aujourd'hui sera d'accord avec moi. Nous avons vu dans les réseaux sociaux le gouverneur être interpellé par le FEPEM de l'intérieur, auprès de qui n'est pas redevable juridiquement. Si politiquement ils ont des rapports à faire, mais juridiquement le gouverneur est responsable exclusivement devant l'Assemblée provinciale de Kinshasa, auprès de laquelle il doit rendre compte
régulièrement. Le VPM a écrit une lettre selon laquelle le gouverneur doit lui donner un rapport d'un dossier dans 48 heures. Ça a quand même retenu mon attention. J'ai estimé qu'il y avait quand même une substitution de pouvoir. Juriste de formation et de profession, je sais que la compétence est d'attribution. N'est compétent que celui dont la loi reconnaît les compétences. Je voudrais savoir, monsieur le ministre, vous avez dit ici que vous étiez choisi comme un coordonnateur. Est-ce qu'il y a une loi dans ce pays qui reconnaît à un ministre provincial de la Santé d'être coordonnateur provincial dans une cellule qui est animée par un membre du gouvernement central? Est-ce que c'est de votre compétence ou c'est le gouverneur qui vous a mandaté? Et si c'est le gouverneur qui vous a mandaté, le mandat était express ou oral? Lorsque je parle du caractère exprès, c'est-à-dire si le mandat était écrit ou verbal. Et si le mandat est verbal, au cas où le gouverneur ni qui ne vous a jamais mandaté, par quel mécanisme vous allez prouver que le gouverneur vous a mandaté? Monsieur le ministre provincial de la Santé, parce que vous avez fini votre travail entre guillemets, avez-vous déjà fait les rapports au gouverneur de la ville de Kinshasa par rapport à la gestion entre guillemets par lui vous confier ou par vous exercer sans mandat selon les cas? Est-ce que vous avez déjà fait un rapport écrit au gouverneur? En dehors du gouverneur, parce que certains fonds ont été mis à votre disposition par le gouvernement central. Avez-vous déjà fait les rapports au ministre, au VPM de l'Intérieur? Si c'est le gouverneur, auprès du gouverneur, vous n'avez pas encore fait. La dernière des questions est de savoir, monsieur le ministre provincial, êtes-vous au courant d'un nombre, d'une portion de la population qui se dénomme sinistrée, qui n'est pas encore servie? Et si vous êtes au courant, quelles sont les dispositions prises par vous pour que cette situation ne puisse pas déranger la quiétude du public? Il y a la dernière question qui me concerne personnellement. Vous vous souviendrez, je vous ai appelé et vous ai confié les sinistrés de la commune de Ngaliema, précisément sur l'arrêt érosion. Il y a un enfant de 4 ans qui est décédé de la suite de l'écoulement des murs de la société, je crois, une société, je crois, Cercle Pic, qui est tombé sur un enfant de 4 ans qui est décédé. Il y a une maman qui est décédée. Je crois qu'il y a deux garçons qui sont décédés. Je les ai envoyés vers vous. Mais curieusement, chez la famille m'a appris que c'est elle-même qui a pris en charge l'enterrement et d'autres frais. Je voudrais avoir la confirmation par rapport à cette question. Si c'est la ville qui a pris en charge ou c'est cette famille-là ou ces familles-là qui ont pris en charge ces cas-là. Monsieur le ministre, j'ai conclu pour vous dire, j'apprécie votre intelligence. Je peux le dire sans honte. Par votre diction, j'ai toujours suggéré, j'ai toujours supposé que vous êtes parmi les meilleurs ministres qui prestent de la ville de Kinshasa. Ce n'est pas l'honorable Jared qui va me contredire à ces sujets, mais ces dossiers vous demandent assez d'explications. Vous avez assez fait pour la ville. Il ne faut pas vouloir qu'un dossier, n'est-ce pas, puisse rendre nul
tout ce que vous avez fait, et nous connaissons tous les ministres qui sont à l'exécutif provincial, et nous avons la cotation de chaque ministre. Pour ma part, vous êtes sorti du lot, vous êtes un exemplaire, un compétent, un médecin exemplaire, mais mon frère, je vous demande de donner des explications claires par rapport à ces dossiers, sinon ces dossiers risquent de nuire à votre carrière comme médecin. En politique, la plupart des politiques qui excellent, parmi lesquels il y a les médecins. Je ne voudrais pas que vous puissiez être salis à cause de ces dossiers. Soyez francs, dites aux députés qu'est-ce qui s'est passé réellement, quittez la langue française, explique-nous clairement ce qui s'est passé. Je vous remercie, honorable président. A sengete toyebi que makambambonge zate que oyanoli toyoki yaka na ba pièce justificative oyo mkolozwa kimbongo na bato oyo opesi mbongo esika wapi basinyaki na yango asengaki 72 heures après combien de 72 heures, c'est-à-dire mardi il faut aya na ba pièce mardi déjà la semaine la semaine oyo esengeli aya soki ake na biso gauche droite assemblée kozwa décision peut-être ya kolongola na musala. Ok, mais makamuna yo na bawewe suki ndenge nini? Bawewa initié qui loi moko wana pour réglementer quand même secteur wana bawewa meti lelo ba ko lela makasi. Ngai kuta komi lokola porte-parole na yo avec cette histoire ya olobaki ba étude moko basali bawewe ebele ba komi ba impuissant pour na ko vendre likolo réservoir. Chaque fois na komi ko interpeller bango na komi ko interpeller bango osuki ndeni na dossier bande ko na biso. Je pense bato ya santé ba komela kingai pour na étude wana ba komela kingai moi ba condenser na bango technique pour na kosa la sensibilisation et longo na bande ko na biso ba wewa oyebi bato bazwa ba wewa lokola ba délinquant moko boye lokola ba impoli moko boye lokola bato moko boye ba illettré bato bazanga tina bazana makanisi ya mabe et pas bandeko. Je sais que na kati ya bandeko bambuma ya mabe pe eza na kati mais loko nalinga ko positive activité wana parce que na yebisa ki yo aw j'ai fait aussi des recherches que na ville à Kinshasa toza soki eza muke 500 000 wewa chaque wewa pesaka na ville à Kinshasa na bi au moins 500 000 soki eza muke 500 000 wewa chaque wewa pesaka au moins 500 francs ya taxe ya stationnement par jour. On multiplie par nombre par jour ville à Kinshasa et Sengelé au moins $100 000. Na mbongo wana bato bakabola kana balabala eza baje ya transport oya ville oya biso na bakonzi mususu ya milimu mabe nde bakabola ka mbongo ya bana ya Kinshasa nde na yebisaki ndeko na ngai ya sika Jésus Noël cheki wa domaine je crois ko kolanda ngai oya azwi ebonga wana mbongo wana tokoki kondima te et continuer kobunga soki ndeko boba miso akokaki ko encadrer yango te par rapport na temps oyo bapesaki ye mpo na ye ezalaki muke awa oyesika omeka ko encadrer secteur wana po bambongo oyo bakongolais wana de bonne fois bapesaka ekota na libenga ya ville wana ça pouvait servir na makambo ebele na yebisa ko l'autre fois bandeko wana bazalaka na place à hotelema te bazoya kobeta bango fimbu mikolo nyonso bakende kotelema wapi baza na bare moko te keza précis plutôt ebi keza are ya bawewa eza te et aussi avec des problèmes ya banzela tout et tout il contribue quand même bon ozoloba honorable c'est quand même beaucoup ndeni ekokende pa ba individu makambo oyo penza na yango wana j'ai compris qu'il y a des problèmes na secteur ya bawewa na yango na initiaki proposition de dit portant réglementation ya transport en commun par taxi moto lokola na yebi ke na domaine wana mutu nyonso akangaka nde na délimité nana koki kokanga wewa oya koki kokanga wewa eza bobele roulage mutu ya mibale akoki kokanga wewa ezali agent ya transport oyo azali na ordre d'émission
azala pe alati elamba o bazala ku identifier ye na numéro na ye par exemple 002 nde akangi mwana wewa avant ozwa wewa moto na ye il faut ça la PV ya saisi ya moto poto mona kambala mingi okangi wewa na brutalité ozwi moto na ye otie na mutuka babengi kabasele ça s'appelle l'extorsion wewa nyonso o bakokanga moto na ye na lolenge wana azana droit ya ko saisir auditorat pour que ces policiers va répondre devant la justice. Mbongo ya wewa ekatana na kozwa maka epa ba partenaire. Tosi to lembi. Division provinciale ya transport eza au moins na 4000 agents. Mais ba ministre ya transport ya vu la Kinshasa balingi kaka bapaya ba indie ba libanais ba banda koyana ba machine na bango ba kongola ka mbongo ya ville ya Kinshasa peut-être bazana ba cop na bango ba agent wana ils ne font absolument rien 4000 agents wana on a demandé au gouverneur de la ville de Kinshasa à travers résolution que j'ai fait voter était ville à Kinshasa et somba yango moko ba machine baya nango na division provinciale ya transport ba pesa ba agent na bango bango moko baye ba kokongola mbongo pa ba wewa paye banate ba manani baza ba vrai banani baza ba faux parce que tout le monde a batu mususu bakanga ba wewa awa aza même na grade mon côté na yango les amis bana ya ba soda ba ko bimaka na kan bana moto ba ko lela ba ko bimana kan balati ba tenue ba ko kanga bango arbitrairement ko botola bango ba mbongo ba moto tout ça désordre pesa makasi. Est-ce que les gens vont vraiment identifier yango mobeko lelo awa na uti kozo information que Jésus Noël organisé identification ya ba agent nyonso ya transport na kati ya ville ya Kinshasa. On doit avoir un fichier oyo mutu alobi Kabamba ba taper ba moni que Kabamba est réellement agent ya ministère ya transport. Et puis esengeli balate lamba moko boye mutu ya agent ya transport akoki kozala te lokola mutu moko boye ya bureau de non l'état il faut yeba na travers bateni na ye parce que ba courager mususu pe babimi babandi kokanga bawe bayebi ke ba type wana baza ba entrepreneur baza na la balingaka taux du jour ba kolinga te ba kenina moto na ye yango na toyoki ke na ba poste mususu ya ba la police ba komi kobulisa ba mituke ya l'état pour eyaka na ba versement. C'était très mauvais comportement. Biso ba député musala toki ko sala ezaya ko plaider ka ya ba policier te l'état abakisi la bango mosolo apesa bango ba mituka apesa bango ba moto pe ba équipement ya malamu pour ba yeba ko sécuriser population na biloko na bango mais ko tia mutuka l'état apesi yo pour être au traquer kuluna o banda ko bulisa yo ete yo ba pesi yo kabasele o banda ko verser au moins $300,000 $300,000 francs le jour ezali ko se livrer na ba acte o ba bengaka ba violation des consignes mama na ngai eloko na ko yebisa yete na ko bunda lokola élu ya ville Kinshasa ete secteur ya ba wewa ezala réglementé to côté ya bango batika kufinga to côté ya bango ba memaka bato mibale to côté ya bango balata ba casque to côté ya bango babulaka bien habillé na sapato kozanga lipapa basokolaka pe malamu otie moi parfait même moi client quand même mutu amonake un mouta azali zoba te c'est un intellectuel au cause de la licence okoki kobula wiwa na kotambola na ba commune nyonso pona ko sensibiliser bango peut-être na moi makoki na biso to ko sala oto ko sala parce que normalement ba initiative ya boye pona ko encadrer secteur moko boye on pouvait bénéficier et accompagnement ya ville à Kinshasa pas que ville nde akozwa mbongo mais mobeko pesa la mobeko ya malamu il faut zwa adhésion ya bawewa pe ya population news parce que mobeko wana eko sécuriser wewa
mobeko wana éco-sécuriser pe ba passager mobeko wana pe éco-sécuriser ba mituka po bande ko na biso pe to yebisa bango soko oza na posa ya komela masanga n'est-ce pas kokumba wewa te il faut pona soit te conduire soit te boire tokotia ba mécanisme qui permettre te dignité à wewa mécanisme wapi il y a des investisseurs qui sont venus pour ça. Il y a des investisseurs qui sont venus pour ça, mais bino bolinga pourcentage. Bakoya bo signer des villes à Kinshasa, na par exemple France, Belgique, poto bandosa la contrôle ya bateau bako kumba na milangwa, mais ça ne passe pas. Vous n'aidez pas aussi les chefs de l'État. Aucun n'est pas gouverneur à Luki Kanyaka, aucun pas ministre de transport. Moutounio son a tourné à Zolukalia. Finalement, il y a des projets aux arobé bakaka. Ceux qui ont un investisseur, bengaye ngai moko na memaye et pas ndeko na ngai Jésus Noël cheke wa domaine ou yaza ministre ya transport na kende na ye inde na mona ndenge Jésus Noël akosenga mbongo na memaye et pas ndeko na ngai Bumba Lubaki Daniel na mona ndenge akosenga mbongo. Ils sont payés par la ville, par l'État congolais pour faire le travail pour les Congolais. Ceux qui ba pratique wana ezali ko salama ezali mabe, il faut te condamner yango, mais moi je me réserve ya ko affirmer te Jésus Noël Boba Miso Bumba Lubaki avant signer contrat à Senga Kambongo ando ya kozala député nazali avocat na mobeko balobaka ete pour affirmer likambo il faut zala na ba preuve sinon ko ya ko na ba diffamation sinon imputation dommageable nazali ko banga bango te mais oyo na boyi ba sali la ngai na boyi pe ko sali la baninga. Voilà un peu. Voilà, honorable Nicolas Wemankoyi, tozo évolué kitoko, mais j'espère que motuna na otuna yo ndeko suki cette émission ya lelo. Toza na posé à kozwa ba téléspectateurs tant mingité tokende na l'essentiel. Pourquoi depuis 1960 mboka ezokoka ko décoller? Tozo sala kaka du sur place, tozo rond-point. Surtout depuis départ, il y a Maréchal Mobutu. À l'époque, il y a Mobutu. Tout le monde qui est citoyen zaïrois, qui est respecté. Moi, dignité, il y a tout le Congolais, les qui quand même respecté. Depuis le départ de Mobutu, tout continuer au rond-point. Nyonso yo to loba, ata o to loba na émission lelo, ya sika ezate. Nous ne faisons que répéter oyo to loba, ko banda même na zwanda kisa na régime euti koleka. Na kopesa onda kisa ya nini? Ya likambu ya ba inondation. Okanga kango. Likambu ba inondation na Kinshasa. Ata to lobeli yango, rien ne change. Ezapele lelo te. Et banda depuis régime passé. Inondation style lelo. Inondation salimaka. Nazo boya kutu koloba ba dégâts les susumbule sali lelo. Na monaki kulutu nanga Israël Mutombo a Twitter kolakisa le lenge nzela ebukani. Tout ça à cause ya mboka. Elo kwa sika ezate. Yami bale ezali kambu ya ba embouteillage. Embouteillage na kati ya Kinshasa, n'en parlons pas. Qu'est-ce qui fait que tu as aussi sali kambu ya ba embouteillage te? Tolobel yango lelo te, tolobel yango une année passée te, 2 ans passés te, depuis tolela kaka embouteillage na kati ya mboko embouteillage. Rien ne change. Toyena likambo misatu, likambo ba naufrage. Honorable Nicolas Wemankoyi. Ba Congolais ba ko kufe belé na nzela mai lors ya ba voyage na bango. Soko tuni ezalaka na likambo moko surcharge. Mais après ba mesure ezwa makate. Ba Congolais ba ko continuer ko kufa na ba naufrage. Likambo mususu ezali ya insécurité. Wana kutu déjà to loba. Ti lelo to ko yebate Congolais a komi na ekaka ndengo wana abandonné. Toye bate to lala o soko lali o kolamuka lobi ba ko kotela batu na bandaku ndenge balingi la police akomi ko coopérer na batu mabe tout ça on n'évolue pas. Toye likambu ya délestage na Kinshasa lelo on parle de délestage. Est-ce qu'à l'époque à Mobutu batu bako isabiso ba yebaka kombo na délestage kombo délestage e kaka lelo. Et likambu ya détournement tonzima qui était sous président Félix ba détournement et banda osali maloko a lelo eza ba pratique auto condamna quand même na régime passé mais ti lelo misolo ya l'état ba détournement za ko salema na misolo ya l'état
N'est-ce pas que Tata Mokonza Mboka alobaki esengeli to corriger ba erreur ya passé. Mais pourquoi ni nezo sala ke ti lelo to kokoka ko corriger kaka ba erreur ya passé wana te. N'est-ce pas eza échec na pouvoir ya président na régime oyo ya président Félix Tshisekedi. Je pense que Moutakoki Kolobaete Mokonza Mboka a échoué aza moto ya mauvaise foi alingi pe mboka te. O pesi histoire ya malamu ete na période na bakisa lelo na Kinshasa impolitesse mukolo mwana muke azoeba mukolo te mukolo azoeba mwana muke te. Il y a des jeunes qui vous chantent des chansons ya bêtises nanzela, ils sont libres même devant konzi à la police. Ben ils s'expriment librement muto kendra na bango esikate. Est-ce que na mboka toki ko vivre pour Congolais a commis chosifié, peuple moko chosifié. Qu'est-ce qui ne va pas? Honorable Nicolas Ouemankoe. Martim tango Mokonza Mboka Félix Antoine Tshisekedi aye na kati ya mboka oyo tango Joseph Kabila akei eloko atikala koloba ete atikala kozwa 15 personnes sérieuses te oyo esengelaki a travailler na ye na bango pour a faire décoller mboka. On a hérité le pays dans un état na ebisio oyo sima ya colonisation. Le pays était totalement géré par les étrangers. Est-ce que vous pouvez comprendre que tout ça dit 18 ans? Le président Joseph Kabila n'a pas formé l'armée. Dans le but 18 ans. C'est l'armée rwandaise qui gérait l'armée congolaise, pas le président Joseph Kabila. C'est dans ce pays où James Kabarebe, un militaire rwandais, est devenu chef d'état-major en République démocratique du Congo. Peut-être que c'est le seul pays où tout est faisable. C'est-à-dire, Awa, général Etumba, a comme chef d'état-major des États-Unis d'Amérique. Et que c'est faisable. On a vendu le pays à moins cher. C'est comme ça que il fallait qu'un patriote aille pour na kozongisa makambo na nzela. Joseph Kabila a sali 18 ans. Il n'a pas fait des universités. À Tongi Université Mibalete. Ce qui est bien ou Sitelenga Yango. Joseph Kabila a fait 18 ans. À Tongi ata aérodrome Mibalete. Joseph Kabila a sali 18 ans. Banzela nyonso atikela biso e bukana yambwete ya kende. Tout a été détruit. Nicolas Bonzima Kapebato. Joseph Kabila, n'est-ce pas que yem to sali nzela ko bandana boulevard tio kene na aéroport international ya Njili. Nzela wana Joseph Kabila mtatika yango. Est-ce que on l'équipe déjà na Kimbuta? On l'équipe déjà na boulevard parti à Kimbuta? Et comme qu'on les cabans du Monco, on nous a fait des routes à usage unique. Mais tango tata Mokonza Ekolo aïe. Il est venu restaurer la dignité. D'abord, il y a armée. Nous devons avoir notre propre armée. Tozu ba unité à Sikaya Kitoko. Ba vraiment ba unité d'élite. Au baza formé na Grand Katanga, baza formé pe na Congo central. Nous avons une armée qui est en train de monter en puissance. Na yango wana oyazala qui paraît il y a armée à Congo. Au monde a combien agité. Biso na Rwanda, tosi to négocier na Doha. Biso na Rwanda, tosi to négocier aux États-Unis. Mais Doha on dirait échoué échoué ta. Yoso mona Rwanda Kagame qui était vraiment le bébé des États-Unis, tosi to négocier na les États-Unis. C'est parce que le Congo, sa voix n'était pas portée na étranger. C'est le Rwanda qui était le porte-parole du Congo en étranger. Lorsqu'un vrai Congolais, un vrai diplomate, à Koti Masolo Yango, a déconstruit le discours démagogique à Rwanda, ndo moni bisika nyonso bango bazaki koleka, kopesa sango ya mabe ya Congo, ye akwe kopesa sango ya malam, ndo moni
on a quand même de l'équilibre. Bananga bayebisa biso awa ke bazoko mabaza ba libérateur. Ngai nazaka bandeko na Goma. Balalaka na bandako na bangote. Parce qu'on tue les gens chaque jour na Bukavu partout. Est-ce qu'il y a un libérateur à koki ko bandeko na yo? Bazwaka bokonzi pona koya ko battre la peuple. Awa tata mokonzi ayi a réhabiliter pe a construire au moins 6 universités. Au moins université ya Mbujima ndenge komi. Nakanga ikutu photo anga wana liboso. Alors université ya Mbujima wana. Mobutu atika yango? Mobutu atika université na Mbujima ita? Omoni makadame o bokuti na Mbujima. Mobutu atika yango? Achango ata emettre atika yango te. Bandi ko sala aéroport. Omoni aéroport ya Mbujima. Omoni aéroport ya Mbujima nete komi. Omoni ndenge babandi ko sala aéroport ya Sankuru. Sankuru babosa nango na ba régime nyos. Aéroport bandi ko salama. Kende pa mama Fifi. Omoni aéroport ndenge salami. Omoni qualité antila ndenge osasama. Il y a quand même une volonté qui est affirmée, mais nous ne pouvons pas affirmer ici que tout ça satisfait. Mboka yezali bosoto net na ville à Kinshasa. Na yango ngai kozalaka député na sali question orale avec débat. Code de la route ezala respecté te likambo ba sens unique tout nyonso bo reprocha sima yango to vivre en le au meto ndima nanu makambo salami mais to condamné pe o salamité. Moi je suis pas d'accord na makambo ya bambouteillage, makambo ya bosoto ngai député à majorité na adressé question orale avec débat na DG à majorité oyo ya Raskin oyo bachete Raskin eza établissement public oyo esengeli ekombolaka ememaka salité ekende kobwaka libanda type wana banda Daniel Bumba chaye na musala po asunga ye na propriété à ville azali ko sala lokote mais ngobila za osandeni sungo bila envoyé quand même na butu batu ba ko kombola ville miko kasi yango wana lokola tolingi makambo ekende liboso ata toza bato ya majorité toza na posa ete mwana mboka Daniel Bumba quand même ba résultat est la palpable soki mutu azali ko tia ye nzete na kati ya baru esengeli to bengisa na assemblée to réveiller ete ba nomaki yo te po kende ko luka salaire o kende ko luka mbongo ba nomé yo po oye ba ko appliquer politique ya chef de l'État de voir un Congo nouveau, un Congo ya lati langi ya sika. Yango wana ozomona ngalema o ya ngai ezindit nzela o nalelaka chaque jour ya baumbu et bukani. Moi-même je suis parti voir le gouverneur. Il a appelé le ministre des ITP aye. Na le gouverneur to solola ngana seka ka mutumbongo te. To solola boni misale ezali ko sala mamala mute na bumbu. Na baumbu avant d'ICP ministre Alain ya ITP to sololi le ministre m'a fait voir été société ezali ko sala misala bazaki na mwa kokoso moko boya administration bazali ko zonga ba bandela musala na ndenge ya normal na kati ya route ya baumbu oye koreli yango na sangamamba. On se bat, les chantiers grands, ça demande assez de volonté et zo senga pe bolingo ya mboka komika ba moko boye et pas ba nyonso ba koti na musala ya ville. Na kosenga ndeko Daniel Bumba Lubaki ministre nyonso azali ko sala yo ombrage DG nyonso azali ko sala yo ombrage pour te réussir mandat na yo te ozana nous na 3 ans bebana na ye longola ye tia mutu mususu. On ne change pas l'équipe qui gagne. Mais ce que l'équipe moko boye joueur moko boye azali ko yana ba autobu azali ko tia mongete kaka na ngambo na yo longola ye ozana nous jeunes marqué ba empreinte na yo na kati ya ville ya Kinshasa. Il y a beaucoup de gens, des vieux bato amaye le koleka yo basala tout bakoma mokonzi ngumba ya ville ya Kinshasa bakokate ngolu nzamba apesi yo ye bako captiver yango. La grâce est grâce na mutu oyo azwi yango lokola ngolu. Soki otie bondeko na ba ministre na ba DG okomisi bango ba master na yo okomi ko traiter bango
lokola bandeko na yo mokolo ezali mutu bakofinga yo yoka bafinga ministre awa oyoka bafinga DG awa bafinga kaka bumba na edi yeli mais bato baliaka mbongo mingi eza ba ministre na ba DG peut-être bumba ayebite omona ta makambo ya ba sinistre bumba lobi atika ko simba 100 francs te mbongo nyonso elekaka balobe elekaka pas ministre ya santé est-ce que bumba za na kati VP metanga asengi rapport na ministre asengi rapport et pas bumba parce que yende mokonzi ya ville ya Kinshasa. Et donc zala rigoureux, ne cherche pas ete batoba lingayo luka ete peuple lingayo osala musala wapi mokonzi ya mboka atinda kiyo CG Kabuya finga maki mingi pona ye pona Daniel Bumba que CG Kabuya ke ko corrompre ba jeep po Bumba leka gouverneur alors oye bako honorer bakonzi wana o babunda ki ete okoma gouverneur ya ville ya Kinshasa tika bondeko na ba ministre na ba DG ezala bourgmestre asali musana ye malamu te sala ye rapport ya mabe babenga na ye pete bato mususu bazali koboma yo cop eza ba bourgmestre obwakisi oza ko s'occuper mingi na ba bourgmestre obwakisi ba chef de quartier na ba chef de localité les chefs de localité ne reçoivent rien ba chef de quartier ne reçoivent rien alors que le développement commence à la base ata assainissement soko pesi ba chef de localité ba chef de quartier mbongo ba koki ko komba ko leka kuto ba bourgmestre et donc mandat ya yo eza en cours nyonso za maboko na yo soko ko bongisa yo soko obebisa kaka yo. Merci honorable Nicolas tokomi na suka na éviter ce que un message mo particulier o ngana tunyote message particulier ezali ete ngalie meza kozinda nazali ko interpeller gouverneur ya ville ya Kinshasa lalu libulu wana ebandi lisusu baka société ozali kosala ba misala na lalu ekati bia misala esengeli ba reprendre misala mbongo ya leta ekote belé mokonzi ya mboka atindaki VP mais intérieur pona kobunda ete libu ya lalu ezinda e bonga e bongi mwa muke mais misala etelemi lokola misala etelemi mai eza na nguya ya kobebisa nyonso esalamaki na ndambo bozongela yango banzele ekatani osala supervision na ba commune nyonso na Kimbanseke pe j'ai appris que babalabala ekatani ba quartier ba komi komona na distance il y a des dégâts oyo ya kosakana te et donc kozala gouverneur ya bureau te qui tape na terre au vivre makambo peuple na yo bazali ko vivre po ba rapport ya ba ministre na ba conseiller ekoki pe kozala lokuta éviter ba rapport ya téléphone yo moko kita okende komona ba kino ba komona ke oza na considération na bango olingi bango oza ko compartir na bango ata mbongo na ne monani te bakenda kata matanga contribution pe ekoki kolanda na sima ona ko yebisa gouverneur yango wana lokola ndeko na ye ona linga kesheke na yete. OK, lobby eza samedi échange patriotique oza. Échange patriotique ekoza la lobby samedi ba capable nyonso boya bomoni ndenge samedi passé ndenge ezalaki. Échange patriotique pe ezosala makuna na États-Unis d'Amérique bozala kuna ebele et donc ba capable et action commune pour la République tombengi bino nyonso na ba congolais nyonso o balingi ba adhérer na parti politique action commune pour la République parti ya ba capable parti ya ba vrai patriote boya sur l'avenue Kabinda 102 na commune ya Kinshasa croisement Kabinda Kasavubu boya wana station moko ezawana botuna wapi parti ya mwana mboka ileze tambwe ye moko akozala wana nazali pe azongi déjà pour tout le monde qui est président français Macron ba photo ekeye zongi akende ko représenter ba ses combattants nazali ko souhaiter pe bon retour na kati ya mboka sika awa aza na conseil des ministres azali ko sala musala oyo l'état atinda ki ete asala bon courage na capable président national de l'action commune pour la République
je pense que la nation vous sera toujours reconnaissante. Voilà, merci beaucoup. C'en est fini pour aujourd'hui. Na pesi ba Congolais ya monde entier bambote. Ba Congolais au ba na Belgique, ba Congolais au ba na France, ba Congolais au baza na Angola, ba Congolais au baza na Kenya na Nairobi, et ba Congolais au baza na Maroc. To pesi minombote na États-Unis d'Amérique. Merci vos messages et komara. Totanga kango. Mais ya mabende ya rufinga wande mabio. To abison surtout ba Congolais. On vous aime beaucoup et à la prochaine. Honorables députés et sénateurs, vous avez un rôle à jouer pour aider à corriger les excès du passé. Vous les collègues du Grand Kivu, quittez les groupes armés, je vais le dire.